Raïs aussi. Raïs Loubou. Il y a qui président. Donc Raïs Abi, il y a le président de la Richesse et non, il y a le président Boubou. Raïs est la Richesse. Bilan. Barcelone TV. Vas-y. Papa, papa, maman. Petit donna pas mon personne. Barcelone TV. Vas-y. Papa, papa, maman. Petit donna pas mon personne. Bonjour. Oh, Waranga, bon. Numéro 25 est là. 25 non. Lucas Joyce. Apportez à nous. Beaucoup de na bandeko nyostou balandi ya Naomi Barcelone TV ya boss de boss Naomi Barcelone et pour na nintena RK Muchanga Champions League. Merci de nous avoir branché scotché ya Rolanda émission na bino kitoko invité face à Lalou o emesana kukumba mabongo na mwana na bino leki na bino yaya na bino Lalou Maleba la bière na kombo ya professeur de la bière. Merci na ndenge bopesa biso confiance et fidélité ya Rolanda Rachel na bino kitoko Naomi Barcelone TV. Et quant à moi, na pesi bambote déjà na Mama Titi Kifwani. Mama Titi Kifwani li passe ya Mama Mimi Swami Suarez. Babi moi ça bata papa Blaise Dédé Makiadi na kata France bambote ya mwana bambote belé na Jiveshin to ya le père de jumeaux. Babi mon manager para français ya mwana bambote belé na Dorcas l'américaine. Dorcas l'américaine babi moi ça kitoko moi ça pembe la kati ya États-Unis nzamba Gucci bambote no yangwana bambote belé na boza tellement ebelé bolingaka biso ngape na lingaka ebino mingi na pesi bambote belé na maman Marie ya Santa na kati à Londres et pourquoi pas na master na ngai Yannick Makiadi multimillionnaire njilwa et lelo toyoko luka ndeko na biso Joyce Nzenze o biso nyos toyebi Joyce vous dérangez trop Lalou boni Joyce ozo mona na te boni Joyce et na yeko luka Joyce to sula na ye yende to betani masolo lelo na kinga kati ya lelo. Et merci beaucoup na caméra Kumalo babi Kumalo Cam, merci beaucoup na accompagnement et babi so awa twana yolo Sid na veni Waranga place nto luka ndeko na biso Joyce Nzenze o to betani masolo déjà na toqué voilà kisinga déjà lupango yango yo. Voilà, et Joyce Nzenze. Oyo betenga na oluko bima. Et 14 limbi ça va era kisasa te. Boni. Yaka no te mama mukibu tokota kamba mama. Tokota na biso, tokota non yaka na caméra na moni Joyce ça fait longtemps et na moni Coco. Bonjour Coco. Voilà, babi to ye koluka Joyce Nzenze et to côté na ye malgré tout to bungi pour ma merongo et ba numéro eza DD monsieur za na kolo et reste le Robert absolu qui na C de to kiti na C na D et ça la boy mais sinon ça va très bien. Ça va très bien, ba fana ba hôtel yo ba déranger nga trop la lou Joyce yo le bana bono li en tout cas vraiment nzamba sali vraiment. Donc ceux qui sont na zongi susu na plateau ya papa la Kingakati donc nzamba vraiment sali vraiment. En tout cas na remercier ba fana nga tout ba ba benga kingai ba ba komela kingai muto nyonso to bi ka komela ki Joyce, merci vraiment.
na comprendre que balinga biso ba maman wana ya poto ba papa na poto ba jeune garçon wana ba jeune fille wana balinga biso surtout yo vraiment balinga o mingi bon niveau batu ba se soucier makasi na yo soki o so consulter même page na biso na Naomi Barcelone au mona niveau autour de dérangement et l'air na senga ki yo rendez-vous l'air ko répondre nga ki oui to ça là samedi na zo mba photo directement to poster na page na biso ndi ba fanatiko balingaka yo na babone na biso ya Naomi Barcelone TV ba meke ko tinga ba question na bango pour que na kinga kata ekendaka bongo ba question to na ngati na tuna ya utaka ba fanatique na bino balingaka bino et nabi ke bazala ya OCP là ndé tozeli bango invité na bango Joyce et Joyce to ko na biso déjà na mozindo na biso ya lelo et ba ya bandeko ebele balingaka Joyce bamonaka Joyce mbala moko ebino bato mosusu bayebi place nini oyo Joyce abandi mosala na ye mais loko biso za mbala liboso na kinga kati ato yamba yo bandeko baotala biso bozala mposa bayeba Joyce awuti wapi po akoma lelo Joyce. Bon, merci beaucoup la question na yo. Na bandi théâtre na ngai pas président la Duchesse ici Kaza Mboute Beli mon président que j'aime beaucoup. Na bandi président Mike la Duchesse. Na bandi vraiment pas na 2012. OK. Na bandi nous sommes en 2012 on a entré na Isipa donc qui m'a couru non qui nous va répétition. Demandons ça bon. Si le président vous a contre temps mon boy ça vie privée. Donc il fait que couple article qui va diriger bika ba parce que le comme vous diriger bien comment diriger na banyo kanyoka. Et peut-être ça qui kanda et c'est que non enfin ça non surtout fanda qui peut de temps vraiment. À un moment donné ayo zonga souvent na comme pas président mon bureau. OK. Lakini na pas Académie des stars. Lakini na kuna mena kumela pe kuna pete. Lakini na pe kuna et tout ba yamenga pe très bien. Voilà 2012. Dans la 2012 le président donc na ça n'est pas président Michael Chess 3 ans. 3 ans. Na 3 ans là au fan sa biso. On a aussi qui pas président mon bureau Kalani était. Kalani était pas président mon bureau. La qui peut kuna et les gars qui peut bien ma comment souper les gars qui peut bien ça qui peut bien kuna ba yamenga vraiment très bien. Je pensais vraiment à bon moment na ye na bana groupe ya président mon bureau. Les gars vraiment bien. Ndé et comment maquiller omoni babiso biso mesana outa la Duchesse mesana na mesana kata mino mubanda ego tu bana ko ta mesana pas moi modèle pour la mesana là parce que c'est différent ya ko mesana kuna na be omona na mesana ce côté mais pas président la Duchesse si vous avez président modèle ezala mingi ba tantine penza ba génération na biso vraiment bazala formaté o nga mona ko ezala ka shada mbo. OK, Chadambo. OK. Car on est muto da ki mo lo kwa mo ba génération tu mingi ko da kara ba mirma ba minga ba ke bele ba blandine mafuta na sulia ba la ki vraiment mingi vraiment ba mikolo eza na ko pour da ki bien mais ba mikolo nga sko na da ki mo no lu ka bato o sara na mo masano donc ba blo mo ya bo sko kula no ko se trouver te na ko sala maka na fana la président la ofanda président la Duchesse ayo zonga so yo ya ayo beta fimane tout est permis. OK, tout est permis. Ayo tanga na principal tout na matadi tout est permis wana. Et d'après film mon pe bimi senga pe. Et bimi senga de président pas qui ça pour après mes saisons là. Ça le quoi des saisons. Et après ça mataya qui pété va contre tant que ça m'a qui pas na et on a fait ça qui est président producteur la biso Yves Lubamba Papouche ayo benganga Joyce faut travailler dans la Top Vision sur les OK papa pour mes saltables OK Nico aye mom da benga kiyo si OK Nico chege ayo komelanga Joyce dans tournage jour na sola qui dans la bosse OK merci beaucoup na moment la babi temps sur les zakaya yo donc ta va forcer à monter ceux qui t'ont les ayo so les ayo tes tato sale neni les ayo mais ceux ayo attendez ceux abu yo pesa ko tala yo kaka tu tala yo ouais te liga matande non pour se faire la Barcelone ça la fille mais pas na yo na ko ça va mission na peut-être quand même sur 5 mois simbati mais mission des attentes profiter faut profiter à tout moment donc papa Yves Lubamba sika zali bambote belé papouche bambote belé famille na maman na bana baleki na biso nyonso bambote vraiment ebele belé ndako ça makina comment va filmer côté va filmer Top Vision na tine développer tu vas plus habiter Joyce Nzenze pays Top Vision donc à part na pas vu na sur la Duchesse
na film au sala qui on a même beaucoup plus qui Top Vision pour tu vas reconnaître sous ma casse vraiment c'est que Top Vision et tous on a muké sima na groupe Mike la richesse bozaka bo ifolo ki na banani à l'époque on peut bien le bandi groupe oui bozaka qui là ba président fâché OK Kalombo Ada Ilunga OK Barcelone yemo copé Elbi on a ma collègue là yo Elbi Mbouy peut tozaki na ye en tout cas tozaki vraiment ébélé tozaki vraiment ébélé Elbi Mbouy no ba star nyo surtout mo mona ni bona poto ba yebani le bana la richesse ah bon ba Elbi ba Asim je sais pas Asim na bien Asim ba Asim Raïs aussi Raïs Lubu Raïs na yepe na nisusu na bosani Priska bango tuana atwa bilongo so mona le poto zo va tomber et ça va la richesse ah en tout cas félicitations à président Mike la richesse mais on dirait et tout le monde en a ba réseaux sociaux ah nan président Abisso président Raïs Lubula bon ba mes attentes moko likambo ya qui président donc Raïs abi ya sa mona président la richesse et non il y a président Bobo batu sikoyo ba interpréter la ndenge na bango non Raïs Yakosi président Aïban pas président Bobo sikoyo confirmer que Raïs a bon on a yebi que Raïs a vraiment la président la richesse ce qui a yebani que ngam dans solo banini président la richesse abetanga principal na tout permis mais ba tsanga ka mais ba ko découvrir na bien na Top Vision on a dans le sens là même si pas le bipé bon au moins on a lobby la ndenge mabete mais ba ba interpréter kama comme ndenge mabete ba pona nga isa normal parce que isa vinaï so ka yebale pas président Bobo ye moko ebi ki lebe pas président Bobo na loba ki na yebale ne pas président Bobo mais naza mwana ya kingana ça la pete ba botsi pas mutu mususu mais ba boko pas mutu mususu ça la na mais sikoyo na Top Vision où évoluer ba film et film ni ya makasi o ebimisa sur Joyce film bilan on a qui mwana ya mame bakata na papa ale donc bilan de mutunda et beta pour on a peut-être qui premier film dans la Top Vision na tuna na pas Barcelone film moko moi mama ko bimba na mama ya mwana na tuna pe film ana mais bet ngala beta te parce que yebi kandenge ba changu zalaka lelo so le film a et bet c'était la be kuna nsusu yo no muteza makamba dans le film ni ko chez papa na zaki pe principal na zaki pe principal yebi kaka l'époque on a bien la zaki pe na top ouais pas zaki la top la top on a bien na bana ba comme le baki on lui passe à bébé tout pas dans le bilan des boy pour lui la bilan super bilan ba film musuki qui bébé tout dans tout parce que yo pose la chance en côté bon so na vie na so raté parce que nga mo pe na prêté en côté dans film et donc bato ba côté film Top Vision bato ba kumimoni que oui na conquis déjà na côté ça mais à l'époque na koka non té mais ndeto yo kara ba Top Vision qui guerre d'esprit qui si bana surtout bino bana basi ba Top Vision wana ribo akana ba esprit ya fina baninga qui se belé maladie yo tika ko kutana mambona te bon so abi Top Vision ba qui se tout cas le côté ma bête na ko défendre Top Vision te na yebi mambona te Top Vision ba qui si en tout cas je ne pense pas ma fille maintenant fina baninga tout ça artiste c'est normal au point qu'on finit on a peine ça va peine ça fait non vous dépend ndenge na tout parce que on est à la normal ninga na masa ko budenga est normal mais c'est pas dire que ba kisi au boy toi tout comme on a raté Top Vision ah je ne pense pas ouais raboma ninga papa pour choper raboma kasi elo connaît sur comment la télé mais la voix nous ko mamninga pour soigner ceux qui m'a besoin tout le temps en tradition tout sur la lune tout le monde OK là le bébé pour la ngama luka yo na sur la na yo la luta la boîte c'est juste ça qui bon monter d'accord bon c'est en tradition tu pas pusha yoka au moins la babilo comme suspect to là ça fait ba push na so abuso ça va abuso mais on a dit que la Top Vision bon quand la makasi bat bazala vraiment ini na Top Vision ba qui soit là en tout cas na habité on peut pas ko za na mais a bon moment la ndenge mo mais na ngana ebi na c'est ça ado yo to un avantage pour yo yemo papush ndabengaka yo si on papush to sola pena makambo nyonso tout boye nyonso tout OK papa non c'est la peine parce que nazaki déjà na posa ko dans la Top Vision mais ba opportunité me bi kama fi makambo ndenge za opportunité so mana nti
opportunité zo marati na sens que nito ndo yoka pour biso to il paraît pour to marambo to retour na bino ba fanatique na bino basenga basenga absolument na bino pour moni biso na ngakati to raso to yoki masolo ya mutu to kenda ko ba RT to zo aller concerner ye moko to te wana afandi nde to zo sola na yo so comprendre sikoyo nde to yoka il paraît na ba top vision na bino wana ya ki pour okota surtout bana basi il faut ba bimana yo ba peso rôle il paraît nde to yoka yo choice yo ba ekomela ka yo te surtout na mokili la biso awa ko ezalaka théâtre te ezala tout babiloko ania elota nesco yo ndenge otambusa marche na yo oui ndenge ndo otambusa mosala te nga na yebi mosala na nga te na osala boye te il faut nasala boye mpo na napesa mosala na nga valeur c'est pas dit que wana lingi yo nabima ndeka mpona rôle bon so bamisu basala bongo eza ndenge avi na ye mais eza mpela mosusu mpe te na osala eloko wana te mais oyo ezaki na top vision ezaki avant batia na filme abima na yo wana tuni bafilme ebele na top vision nanga dérange na moi natuni bafilme ebele azongo te natuni bafilme ebele na top vision motu moko te dérange ngo tio sisala boafala sala motu moko te mpe nazalaki à l'aise so nake toange top vision nazalaka très à l'aise vraiment mais mosala nyonso tona koso te babiloko wana eyaka osino toza mwasi babiloko wana eyaka kaka ezotala eske yo nde moto otambusa bino ndenge nini mpe ozotambusa mosala ndenge nini bamisusu oyo tomona kaka aotambusa mosala na loyenge makambo mpe mabe mpe elanda ye otambusa mosala na tokati aopesa mosala evaleur makambo mabe mpe elanda ye eza nango te ke bapera role bibalanga babiloko wana wi nga mpe nayokayoka babiloko wana me nga nakuta nango te nayokayoka nango ase yo aki na appui na yo aki na appui na papa eaokesa kui te omoi babiloko mosusu lalo nanga etalaka baotala mpe yo ti boso neti par exemple yo omekingaka ele omoko na sopai nanga esili ofongoli nzela mbala moko mais so omekingela moko omoninga na kale deuxième na kale troisième na kale olemba omona nga mona bandeko na biso théâtre bapapa na biso namonaka bango lokwa bavie na ngai famille na ngai bango wana c'est pas dit que nakoya théâtre boye bamoninga na isi na nani toa basiti faut tobala faut tofana ndako mabala si mpona nga soki ozala nayebi te mpona soki mpe nani mosusu wango ezala te mais mpona nga nayebi ke na mwasi il faut nabala na bota nasala foye na nga il faut sikoyo babétise oyo nyonso to esepasaka na biso balobaka fitir erattrapaka biso na makambo sikoyo babétise oyo ezoleka lelo na bulo na bino na monde na bino ya bacomédien comédienne et l'air Joyce ofandaka otalaka ngo en tant que comédien lobani fandi mpena boye pardon omoni mutakala ya kingani fandi bomoni wana babimaki bakangi wana babimaki na moto oyo Joyce la atalaka ngo Joyce alobaka eloko wana elekela ngai te mpo toza baartiste dans le sens que nalobi bongo oza moto mosusu alinga na mobali na eva livre bomona alingi ba mobali na eva ya solo mais mobali na beti deza sikoyo oyebisanga même so abi te mobali peut-être asali ebali plaisir mais mobali na bio sabaza soki abobebali asali loko apiblie omona biso nde baartiste tozo nde mayini mobali alingi yo bongo aza mosika tosi asupporte asupporter parce que ça musique il a été que pour le quand on a publication belé pour ngana za bo na ko fana couper na ko couper au bang et va publier ndeko na nga publier ndeko na nga te ngana ngala za na za la victime ba biloko wana te biso so ne mayele te ba mutuni no sane makambo pe no tinele nini so ne mayele donc et ça la so c'est une belle photo ben yo do lo ba bango ne mingi bango ne mboli mbise no si kamabe non eza ba biloko to mona ba biloko to mona ngo to solo ba so to mona te to lo ba te bon eza mingi obi ke non ça ni na mutuni pour ça bla espèce te baza pe bien pe sérieux pe atako bobeta so ndenge nini oyoka peta lisolo te po omona peta trace te mais misusu penda o penda ko ya mitu sala kate wana yo zelo yo kwaso obwenda mutu yo zelo lo la kisa donc na soko oyebi ke molo na mo boda le pana ya ko kusanga pe deza omona mo banga wana po eza site ata salinga azalika ya omona ba film sisi ko ba na ma photo photo dans tino la bila makani na fone bola kani na tindeli pour no bo le bo sanga deza mais d'autre part ils ont un BPT hein l'air to lingani c'est pas plaisir
Rotinda na biso mais siko nikita fo yebo mutu. Donc voilà Joyce Nzenze donc toujours développer na ye malembe pour yende aza invité na biso na mukolo na lelo na kingaka na pesi bambote liswebele na batu tubo landa biso et pourquoi pas na maître Blaise Bekwa coach olympique bambote yangwana papa Louison Ekofo ya mafilo Ekofo bambote na bino yangwana bolanda biso et Joyce to zonga sko muke na l'air au longwe pas modéro ndo ya kisko to mona ko papa Jerry Matondo. Ouais, papa président Jerry donc nazaki kuna mais ezaki te ke ce qui ndengité mais nazaki kuna bika ki oh mwana nga je suis travailler na yo nazaki pas président nazaki na sous forme contrat ba contracté vraiment ma contrat et il a encore eu travailler no smoké donc on n'a pas retravaillé vraiment pas président Jerry ba PSP oui président Jerry na kin aba fait président Jerry pe fula nga la ba film na ye le travail vraiment temps et pas na ye. Si le président fâché, il ne pas faire ça groupe. C'est-à-dire qu'actuellement, il va fâcher. Parce que papa Jerry, Simba la montée. Et pas président Jerry, ce qu'on a, il y a un fan là, il y a un peu de la bosse bébé dans la France, pour 5 ans, est-ce que ça va? Ah, félicitations. Oui, bébé dans la France. Bébé, non, mais félicitations, Vanilbo. Ah, et bien là, toi, au monde, on me et qui de moi faut mais dis-moi il y a des choses dans na pour ta bébé là et ça là qui la fan on a pas président Jerry la fan la penda pourquoi je suis aux zonga et comme la kilo pour la semaine de ça de ba ça je suis fan de bola ça ça là qui n'est pas présent ah donc après kobo tando qui n'a dit pas présent modéro pas présent modéro il faut l'être pour génération nous na non moi nous banda oyindi ça non sentir te kuna mais là groupe mais ça comment bien kuna pour tourner ba film si na tourner ba film pas présent modéro bébé à côté on a film moto Jonathan Clifton principal là mon ça Clifton na choix pas ni donc les groupe le présent vraiment le roi classe pour présent modéro pour la classe puis là on prend le là pour moi comment na chef là sur la ka Chuké le mot ouais chef là OK donc déjà pour le pas modéro ndesco pas fâché kalomba t'es pas présent fâché kalomba ya bon hôtel là c'est pas présent modéro to fanda sous on vient fanda no ma fanda sous si l'air présent la richesse ayo na so pas présent on a des sous dans les artistes l'air ayo ya quand l'air ayo ça tout est permis na so on a sous dans la zone quand on a premier jour ça va OK film on tourne principal Joyce et puis la tourne principal on est principal après retourner principal au bar répétition à l'union non raté la fan non bon on a mis ça alors aboma groupe ils sustain ba toi tikela ka et groupe ya kiko kufa matika ngo batino matu zone direct te on a les boss on a tiré dans la vertus na tika batino matu ah ouais on ça sur matiti ah atire batino groupe yo kufa na ngwa disco Jackie Bon beaucoup pour on appelle ça présent fâché idée pour ça oui oh ça va Congo armes appelle ça idée Joyce tu vas pas biso kaka tu fais na carte sur le capot de ça non pour présent fâché ça la aba manjo de leur côté groupe non côté ça la groupe tout ça maïe ça la groupe tout ça maïe tout parce que ba une chose non côté on peut la sira la pena oui alors une vérité que on l'air ayo ko ta fuma ta bizarre makamouye mais ça beaucoup là c'est le premier jour les ozana bino oui bien pas na bino donc on a ce qu'on a mono za pena à l'aise pour yo mon de ça qui dewa comme aranda kunanga aranda kunanga Congo aranda kuna perspective président fâché bambote belé ba Ernest Tumba nabi ki je crois semaine prochaine tu vous appelle na fâché Kalombo to bananda kundika tout ça la tito yana na répétition et na groupe Congo art ndi ba film de bandi ba répétition tout ça ma porte tout oui à comment non ça na ma film à toi à cause de ma sabiso bani na kati ndamba yakin pe a pe betipe ko abiso yakin le kala biso na tuna pe film yakin a pe présent fâché Kalombo e betapi bon ça type nda mo banza je suis ko biso mimi ba ba sini bande di banda ko ala ki la mo kambe ba film pe na présent fâché e betipe Joyce Makambo et Joyce après Joyce ayo fa ni kanda fanda yo fa na
Ozo émerger kaka na ko. Parce que avec la prière privée là, tu vas dire 10 jours église prière. Quand aussi ça va semaine au cours. On a beau est-ce qu'on ça il fait sur répétant que les prières qui connaît mal en cocaté. Et voilà tous donnons des questions à page. Awa kinzakati kindana nkabo. Donc Joyce Yemoko azawana on a répondre bien na bino botu na ye donc voilà question liboso et aussi pas maman Fadi voilà maman Fadi le moi abi bonjour Joyce maman Fadi bonjour Joyce bonjour Lalou et Lalou tourner la biso Joyce tout le monde a Joyce. Ok. Babi, maman Fadi a lui, comment on a trop gentil et puis trop timide. On lingi bateau, mais pas lingi aussi. Maman Fadi a un état. Bonjour maman Fadi, il se pose à bambou qui va y avoir là. Maman Fadi, il est à la carte. Au polling à 100%. Mais ce qui est syndicat est maquillé tout en été de cas. Les gens maquillés sur la loi, si malheureusement on va camarades. Les gens la vie se sont menés, et l'ingé n'a pas camarades, mais ils sont bateaux français à carrément. Les gens même sur la limite aux camarades de bébés, qui vont à la pour la vie la bande de police et tout. Et tellement ils sont bateaux à soi, tout ma casse très à moi la bateau à la bien pour aider au conseil et tout. Donc, mais on appelle la camarade du pays. On a la préférence. On a Tina Ramazani, on a pu la benga, Tina Tokutana, Tina Tosoli, mais d'être la veine, de se préoccuper de la pointe, Tina Sebo, oui, par la camarade. Il y en a un seul ballon, une famille dans les amis, non, la théâtre. La putain de décollage, on a tournage, ça n'a bien, la Sekina Bouille, la Sekina Barcelone et tout, et ça n'a bien. Mais on va camarade du pays, en tout cas. Mais même dans le monde de la théâtre, il y a toujours pareil, pire à Zakate. On a eu tout à la tête, du monde très bien. Jalousie à Makassi, tout ça. Et comment Joyce a jugé aux camarades dans le monde de théâtre. Bon, pire à Zakate, mais nous avons eu jamais ma camarade, c'est que dans la probété de l'hôtel. Secret non est ce que pas la maman. Mais non il va on a beaucoup bête là pour le sauter ça conseil. Mais c'est pas dit qu'elle a fait non on a bête no vie na makambo ila ngalo bina bête no ça la monter. Parce que tu yeba ni bisu na bisu. Tu yeba ni o ele kaka mais o pensa que na bête no vie na nga ozo ngati. Au moins que na qui est na prière na ça mais na biso nzambe. Mais camarade de ça être na bête ati. Non, bête ata makete. Non, ils sont moins comme pour mener la boue. Si moi je sais un message de ça, on est normal, les gens qui sont aide mobile. Mais autant de vie privée dans la pauvreté parce que tu vas dire sur la zone de la pauvreté, la pauvreté. Donc voilà, maman Fadi qui Joyce a eu clair qui azalara vraiment na ba camarade du moins Tina Ramazan hein. Olinga mingi Tina Ramazan. Faut pas linga mingi. Faut pas linga mingi. On linga mingi. Ah. C'est bon. Tina Ramazan camarade Joyce a besoin de beauté. Tous la deuxième question rapidement. Ah Kingakati. Question ça tellement belle mais bolim bisa biso to recevoir to ko autant gagner sauter. Pourtant ils a TV attend. Donc tu auras quelques questions au monde qui qui est moi utile à reposer tout de suite. Au monde qui est utile de vous en tu vois la page na biso. Nancy Lisanga mamalisme. Nancy Lisanga bonjour. OK. Nancy Lisanga bonjour Joyce. Nancy Lisanga bonjour. Bonjour Nancy Lisanga mamalis. Bonjour Lalou et tournez la biso Joyce. Au Santaka via art ndengeni qui vie privée. Dans via art au moins aux ndengeni par rapport à
vie à art. Nous avons qu'un normal. Qu'un normal, nous avons vie à art. Vie privée, ça vie privée. Mais vie à art, nous avons qu'un normal. Pour tout ça, là, on s'en occupe. Pour la mission, on est tout ça. Tout ça. La loi, c'est pas le seul que la balle est là pour nous. On a des petits intervenants en français. Ça, nous a bien. Tika. Non, tika, parce que en français, mais ceux qui n'ont dit que, oh, ils ont ni nangai, ils vont dans nangai. Non, ça, elle sourit, non, sur la naïve. Mais ceux qui ont dit que tika, non, français, pourquoi? Parce que la vie privée, la vie saute, non seulement le baron est banni, tout ça, il faut tout banner. Vie privée, la vie privée, vie art, la vie art. Dans la grosse vie, dans la privée, la vie art. Il y a des fois, tu finis en trop, oui, ils ont un peu de baraki, fini, la photo, la photo qui chante la tika ya poto. Nous avons la chance. Donc, vous appelez mon super manipé théâtre, dans le mobile, le soit pékin. Mais animi, on va la photo, à faire c'est pékin. Ma femme n'a pas rompu. Dans la chance, ce temps à makina yo, qui au bas la lora balaki, à tout qui tombe, à tout balaki. Mais ce temps à makina qui tombe, à la photo, à poto. Donc, mon amour, ou fin à poil. Ou fin à pourquoi. Et voilà Kumalo, to solano kena Joyce ko libanda, to la Joyce malgré Joyce na servi nga omelate. Servi to c'est bien ni to si. Mais si ko to se pela moni, nde to fai na so boto ko tena explica mo kina porte. Ba fanatique ba savourer no Joyce, mais bon di maté ko Joyce. Kumalo pour moi la télé mana solo na. Ba yudula ezanga. Baba mono mwakala walo ezanga Joyce nzenze. Papa le belé là. Baba mono mwakala dans l'opération occasion o yo. Faut soula na papa no soula na bango pina mwakala. Michel n'est pas mbo wala mama. Michel n'est pas mbo nzenze mongengo inosa ba mote belé Angel mutema yuyu bongola. Ba mote belé ska bosalinga yeyo. Famille na mbo baba nzenze Anne Marie wala tatsanga. Anne Marie nzenze kopi katisa kombi ba nzenze ba mote belé famille nzenze bobimba ba mote belé ba fana ngane nsima bina bwaka ba mote. Ngamoka. Oh bebe na bongo avambo. Yo jamais. Ba fana Joyce bongo na bino. D'accord, bala bango te moi za fana to beta bona kata mso linga te balinga mabanga te ke juste boka nga balinga la bango te neti mususu pena yepa na bini yepa na ko boa ke te na ko tanga pe komone me na ko boa ke te me na boa ke ka jamu me so za bango jamu le ba yo ba boa ko te me ko boa ki yopo just alinga o mingi za tellement e bela linga bino makasi bobenga kingai botika nga te makambe bele bokomene nga eselenga bien na sata vraiment te ba fana za la ba fanya so la kosote la ba fanya so na toute la bango pour matol baza ba fanya so ba maman na poto wana ba papa wana en tout cas na ko pina nonga na mona ki yango po ba période po belaki et na so ki pina appel mu te pe libanda mère mo abenganga abi Joyce za mwana biso ko fani ko fanda immeuble mo na papa na abi o Joyce nga Joyce wapi o Joyce nzenze mona bien nzenze abi na poto yeka di nzenze donc ba tenu ba linga ko mingi ya trop. Et Joyce n'a pas une question rapidement. Est-ce que Joyce vous a capé bien là bas camarade de nos collègues de Moussala? Si, pourquoi pas? Vous avez bien sans rancune, sans rien. Bon, moi non, premièrement, il y a non rancune. Moi, si on a reconnaître qu'il y a salle, on m'a bien dans le salon, on a la prête, non. Si on a reconnaître quand il y a salle, la loi bena connu, quand on a singa au pardon. Même au côté de la barre, on a connu le salon. Donc, bilo qu'on les a qui est à Mata, qui a ça, qui a l'eau, qui a la qui a ballon là. Ça tout dans la Bade la ngana mama zambe to bika nsoma mama. Mama zambe de kati. Mama kamusi. Makamuki alo ba ga saka kinaki ya kala. Ça va tout, milliers, si vous milliers la bicho. Omoni pas ça est bien. Très bien. Aïe bien. Tu es bani plus quand même. Aïe bien. Même à taba aïe bingana, même à taba reste aïe bien. Donc on va bilo pana alo ba ga kinaki ya saka nani. So ita ba ko sala mo. Simila longa. Ko gambo batanga ke just pas à la salle. Simila yoka. Beta. Et donc voilà, tu évolues dans Sona Joyce, pour vous comprendre dans la balabala. Il y a un beau déranger. On a balabala, tu as un souka à bouiller, tu as un souka à bouiller. Et Joyce, tu as les canabas. Enfant, il y a un souka, tu as tout le monde a bien, tu as la mobile. Baba, il y a une mobile, donc déjà félicitations, mais
Nebi ko considérer pe YouTube moi trop. Et moi ba ko finga qui va fingi bande ko na bino trop surtout bino pe bas ba fingi bino moi trop. Babi bozo bala mi bala bato. Joyce en tant que comédienne. Avec moi aussi. Il y a un besoin de déranger Bisso s'il vous plaît. Normalement. Mais conflit on appelle monsieur ba finga poani la lulanga monsieur pas coller kana na mission pour pas donner ka ba bêtise allo ba bêtise allo ba n'importe quoi mais le ba oli kamo za yango mais ko linga kitika pe ba lo ba ka ba mono la lisa ba l'exhibition ta théâtre même sous den funga bo la ko flato ka nem sur le mo boya yo ko sale le mo bo ba comme ko lo belo na habiter na faté la na leki na lo n'importe quoi oh tout le bara o za yango te tout le bara donc c'est ça. Donc voilà, il y a conseil, tout fingaté. Son monde doit aller comme Joyce. Luka Joyce lo bana yé. Voilà. Yo sa pena mabe bande wona biso so lingara bino po bo bande wona biso. Donc ce conseil ezali bo benga so na privé et non bo finga po et ça la vraiment tout côté siko. Joyce n'englo qui répétition de boy na groupe sécurité ba yebi kala na bandi vraiment na bandi répéter na bandi na répéter maintenant tout mais rap na bandi parce que to banda banda pas tipo est-ce que wana ba ndenge bo tourna no bongo président de personne ayo afali wana si ouais déjà la banda ça va déjà retourner dans pas pour ça pas la musique va senga ka mais nga poser petit peu déjà tout na bandi dans la copie le poser il n'a pas peut-être on a groupe on a ba structure na bino ba réglemer zali quoi na benga ka avant la qui continue na bengi président fâché na tono chibu ba benga na ke alors OK c'est bon allez voilà on a sens rapide na lobaki mais franchement bina ba fanatique ba bunga ki bina moi trop oza ki na ba film même so na on est kasouté. Donc c'est comme si on repère si peu battu mususu. Nzela babima. Déjà la lou. Ba kokolo ngula mutu moka ponga la bita. Ba bobe mutu moka la bita. Déjà la boue. Rappelle ko pe ma pe. Mais niveau battu ba commander ga non azo Zolingara Joyce, je sais que quelque part on a babilo rosara. Mais comment ba fille bana babime belé, tu vois na baby, o baby kutubo. Bana ba génération na bino de bobandela. Tu na baby, tu vois na ba nani susu o ba jouer bana mikolo yo. Ba mukanya narco, ba grâce welo, ba nani susu. O ba jouer bana mais nani susu grâce welo ça peut quand même moi il est au bazo mais dis-moi bazo sengara toujours Joyce Karazonga Joyce Azonga ba fan elo musude ba fan elo la lu moninga mama kamuna nyonso tafala balansa no tando nzambe liboso azonza po moi ba lobi na monde na biso tu vas quitter pour la nzambe ndibisa ndasima kisabi album si ma tepo so beli na simbi kiss lelo ndesto boluka ba metanga ezwanga ko fini nzambe ata basali nini bazwanga te kwa vanenga na otobi la yo ouais na ebi ouais très bien nzambe ouais tout est accompli ouais c'est ça donc moni tout ça batundi na oto koloba sango maladi na yo c'est vrai il s'acquipe pas de la attentes faut comprendre lelo isalipe ke batu subayi na batu na maladi na yo voilà deux ans encore nzambe nzambe kaka la nzambe ya Joyce balongo la so Joyce avant na mokili comment
yango mona na vie nga kosala malamu kosala mabe te soki osala mabe nyonso osala mpona yo ekokisa mais soki osala malamu wana epano ya bato badanger nga mpona fana nabona loba yango omonaka motema ngai bato kaka bamama bape nga na obela baoya ntina ndakakaabataloba yo okufa te osunga abi ya moke na wana zwa ola ya nkusu mapesi yakakasimale yango yasali mpe obana nga ola yakilaa biloko nasali bango rentre nakende kosikilanga koyebisanga ko nzambe olinga te mabe mokomelanga olinga te mais du moins atake mutu bimo ozala conscience na mutu asala mabe nde mutu oyo alukaka asala o mabe na vie mabe oyo ekomelaki na part na olimbisa ngai bete masolo nzambe nakanga motu na motema eloko wana nazala na motema nga ebele ya bafani na nga nde mosusu kote pene josi boma na otika eza motu nasala mabe nasala mpe baerre nasala mpe mabe me nzambe alebisa biso mete somona kanga motema kwana voilà Joyce alimbisa na ye bato tu bosala Joyce mabe akane suna kanda na bino te alimbisa na ye soki bokuta na bino na ye na nzela bopesa na bino ye mbote bosola na bino na ye mais oui kasi te po mutu mosu akobanga lesu Joyce akana bakanda banini donc Joyce si aboma na ye bokuta na nzela topesa na mbote ndeka ezalaka nango mais sinon Joyce oyo baprojet na yo ezokenda ndenge nini tobanga kobetela te mpe oyo akasupa babwaki oyo akasupa babwaki esala pena bien te mais quand même santé déjà c'est bon déjà so batali yo déjà boye c'est bon déjà Joyce otolinga moi ça mbunzi bien na bagrâce welo bakala na petite grâce welo non esala émission na Joyce aganga bien la lui faut binganga wana master na nga ko nyako fiki bane pas la richesse alinga ko bena mingi lobi na soto na so na ya yoka donc voilà bande ko toke na biso déjà na suka donc to la Joyce yende facto sola na ye po bosenga ki trop la lulukela biso Joyce po to mona Joyce te na ba film to mona ete na émission banini ndi na salika o bino bosengaki parce que Joyce ningo zongeli da bakomo benga bengo déjà trop maman déjà non quand je vais filmer na bui la tourna qui déjà parce que na pe su filmer maman de la pe aussi comme vous auto ko da la oyo to sisa lobby to tourner donc botoli poste na mukolo tonga oya bui mikolo ba mukolo tonga na botoli tonga na ya bui yo sunda nani ya bui donc Joyce pe na minto déjà ozongeli na yo donc nzamba so lokumu. Donc déjà ba fanatique bolanda o Joyce tokina biso na suka dernièrement na yo et puis na ba fanatique na yo o ba otala yo so ko ibisa bango ni Joyce ma fanatique na wana ngabilo mingi na sepeli so pena na Joyce na bien okomelaki dalu ye yo lukanga komana kingakati tozalaka na ba topesaka mama Olive mbote bele mama Olive lembe mbote bele babi mama ni mama ba papa Dani opérationnel ba papa Damien di Moneke ne ba mbote yango ba major Guillaume ba mbote na bino yango na mama Angèle Kanam ba mbote poza kingakati mato kinda na ngoboye tena soka na sepo donner na buna na senti bien donner na bimisa ba vérité maintenant c'est bon baka donc ba fanatique otala yo mais to kota to sa réplique moi mo que to za no ana kinakati ubangi ni tena bangi tena na tadi onde tanga kombo yani yo réplique o zola sosko Joyce yemoko asko Joyce ozo sola na yo Comment on a Joyce? Oui. C'est bon, asko nzenze batuzika nzenze. Nzenze alingaka Joyce mingi asepelaka no ba théâtre salaka asepelaka na façon na yo et alukaka asola na yo amona ati. Et lorsque nzenze akuté na yo aopesa yo conseil ndenge nini Joyce faut attendre.
Asko Nzenze apesa Joyce conseil ndeni fatambola. Joyce conseil toujours notambola ndenge otambolaka déjà bakaka nzambe car ndenge obuyaka déjà osala mpona nzambe akoyemba na église demeurer toujours na osa yango mawa plein parce que yango nde moto ebundeli obitumba ebele soki yango te mais nolo toyeba osusu te tobenga osusu te tu donc c'est un peu ça. Donc voilà, Botolanda Nzenze apesi Joyce conseil oaza bongo fanatique na star na ya lingara mingi et Joyce toki na sona fin mode la fait que dédicace na tout o bazolanda yo o balingara yo mboka na ngamu o bona mutete même maman talo o boka mboka da bango na boka da bango toki na boka si mutete. Ah bon, Joyce sabe boire à mutete et na boka da magloire yundula Marie Jamawalo na boka que déjà bata tellement belé mais na boka des personnes conquises. Bon moi non talo boka mon bébé prince na boka qui na fait mon bébé prince que j'aime beaucoup bisous ça va gros bisous famille des mobile ba boka na bino yango wana baza belé comment na kutu blanche kutu na bosa ndeko mona mboka quand même habike Joyce mezo le biga blanche habike Joyce le biga blanche master c'est la kota la paix la ko ça zota na yo. Donc voilà to sur la Joyce et na bandeko tout bosala batu mabe en tout cas totika osala nga mabe pozwa nini ofinga la lupo ozwa nini ofinga nga pozwa nini oboma nga pozwa nini donc to meka ko ranger comportement master na so jini mwana lemba so loba totika ko yima omoni Joyce asombi car na ye mona ngo normal omoni la lupe asombi mo fermé ne apembe boya mawa mona ngo normal to pesa ba conseil énorme kofinga et porter biso rien donc Joyce abatuye tozana ye mwana batu kitoko boye a jouer ane kitoko boye bozo yima kaka po Joyce a jouer kitoko. Donc voilà, donc Joyce au moni blanche te blanche Joyce amoni ayote. Donc déjà merci Joyce nandengo ondima ko répondre à l'invitation na biso Naomi Barcelone TV ezanda kuna yo moment nyonso tout o ko sana posa oleka Blanche Mbala. Blanche Mbala pesa mbote bien na ibike wana za mutu Blanche Mbala ba gros bisous no yango wana. Donc Blanche Mbala ngapi na baxi ba gros bisous na yo yangwana et Joyce na ibike zambali biso membala sukate kingaka tizali nango tout wana posa oya ko clencher obengi wana posa osambela obengi wana posa o boya za mwana image mwana zwi diplôme soki nini ozali oya ko opesi papa mbote obi balate muzamu ko mula ngai na alliance Josa na célibataire balate balate ane pe na chérité na ko de katela pesa mbote quoi Barcelone tout a commissaire RK Muchanga pour honorer ye a pesa valeur ya wa commissaire que ça va valeur te anga ko ando ko se depuis quand a mona ke botine mwana aza sérieux et tout makamune tout ya bien ya wa commissaire quand on se connaît là-bas il veut non vite na commissaire te ko ça c'est trop dit ba ka se ko na oluka bango te na oluka bango te bazala bango bana bango mino ne kotwana uzaka zaka pina na bango tout ça na bango tinga azana yi meno baninga te na ko lekatena leka na baza kuganga boye non ko sala ngoki bamsu bapesa rao mon amour je t'aime oh mon amour bisous on comprend de ce cas parce que bon on faut pas la tara comme les ceux qui a fallu c'est yo là te ba costume te yo merci beaucoup Joyce merci de bandero tout boza qui branché scotché on a une émission na kitoko invité face à la Lou et Kumba Maïboum na la Lou Maleba le professeur de la bière et merci à mon boss RK Muchanga Champions League mon papa que j'aime beaucoup RK Muchanga babi Champions League ya ngwana Naomi Barcelone bambote no ya ngwana mama Elonga na pesio bambote pasteur Enoch Elonga et Enoch Kalombo na pesio bambote ebele na mama Titi Kifwani li passe ya mama Mimi Suarez Swami moi ça bata papa Blaise Dédé Makiadi la France bambote na bido ngwana bambote belé na mama Fadi Lumwa mu merci na kosunga ndozo sunga ça la bien bambote belé na j'imagine toi les pères de jumeaux yao ya ngwana bambote belé boza tellement ebelé Dorcas l'américaine babi moi simo ya pembe na kati États-Unis
ayela ta katu ta Gucci bambote no ebele yangwana et puis Chief Makiadi multimillionnaire Njilwa Clave Maleba Grand Chogo garçon Valère Mbala Mwindu bambote na bino yangwana boza tellement ebele sunani na notanga awa bamsuna obosa na Coraline Kiambi na kata France bambote yangwana yalola na pesu bambote ebele mon papa et puis baza tellement ebele bamsusu nazobosa bon bamsuna boire bino semaine o bopesinga le roté dans la mitso na zana na mo réserve docteur Chirac Makanda babina kata Afrique du Sud na Kabarambongo koleka batiki na Afrique du Sud bambote no yangwana boza tellement ebele en tout cas ndep tolo ba mikolo o sololi te to solote kumalo na sima caméra na pesi bambote ebele et on dirait ce que tout ça la autre vie na Joyce bino nyos tolinga bino botikala Barcelone TV. Vas-y. Papa, papa, maman. Et tu donnes pas mon personne.